Amel Botan, les ngai ndeko frère Alain, na kotaka église de Céline des bonhommes 2. Na ko témoigner nzambe nanga na oyo asaleli ngai na problème na kutela ngo problème sérieux. Ngai naza chauffeur na sala musala ya mutuka. Na kotela ko sala accident moko na grave pena donc. Ndeko na biso ba conducteur ba chauffeur ya moto ndeko moko ayaki ko tuta ngai na sima ya mutuka. Ndeko wana aperdaki ampe molimo na ye akufaki. Nazalaki saisi na maboko ya leta na biso bakanga ngai. Nazali na espoir te na wiko bima place nazalaki. Bakanga ngai menga na kasho na niveau ya commune Lemba pour accident salama na commune Lemba. Alalaka na kasho na commune Lemba. Les jours souvent landaka ba ko tinda ngai na échanger de limité de que dans l'échanger na salaka 4 jours na échanger après échanger ba ko tinda ngai na parquet ya Matete à travers liloba na biso ya prophète Konde Dominique wa ili biso nazaki na espoir place nazalaki na ebete na bobima parmi bande ko na ngata kasho so batunio ndeko yo problème no ezani. Est-ce que ngai nasaki accident mutakufaki bande on sangaka yo song na yo ezaka prison. En tout cas bandeko liloba oyo zo sambela to zorango à légèreté dalaki na kondimane ka prophète Konde ebisaka biso kondimana yo ne ko bikisa yo azande komoko boye donc eloko pena makasi na famille nanga comme mbongo ezate mais kondima na ngai eska nazalaki 7 jours na niveau ya parquet plus 4 jours na salaki na commune limité na on salaki lisusu na commune ya Lemba de société na ngai eyaki à travers ya l'homme de Dieu Prophète Konde abondeli na ye nenga tsaka biso na basali na ye na kati ba Céline. En tout cas le jour na bimaki na ndimaki te na ndimaki ke na bima place na zalaki eza facilité na muselo biso de salaka donc kombo na yo fezalaka ka prison. Donc yangai nasukaki na niveau ya parquet ya Matete yango na ko komisa bina monene na Nzambe à travers l'homme de Dieu prophète Konde na oyo liloba ezo sala pe esaleli ngai. En tout cas bandeko toni maliloba totika liloba te sali liloba ngande ko na bino na zaboy na yebite ngana ko fana prison to na ngaki labima pas depuis na botama na kotana no prison que na vie na ngai c'est première fois bakanga nga mais na suki na niveau ya parquet na problème ya accident na sala ki yana kumisa munene ya Nzambe ya liloba à travers prophète Konde Polo Dominique na basal na ye. Amen. Amen libota. Ngai ndeko Christian Nkoko nazape na ba témoignage belé on a église liloba na Nzambe. Travers prophète Konde ba témoignage belé. Nazopesa kaka moko et événement on a coûté na mercredi. Mercredi na ute musala na niveau limité na zozongo. Akomi na po Matete embouteillage ezali makasi. Mwana moto wana alinga ka 100 unique na pétition na ndenge nyonso aboyi. Azu 100 unique to bando ya 100 unique to koma na poma ya nje alungwa na 100 unique azaki na bande normale na pleine vitesse mbangwa makasi. Fara na de moto donc ba moto e panzani bato bazali na moto wana mususu donc na yebite na sima na ngai soki batikalaki na niveau nini po ezali pena accident mort de gars ngai nande na kitaki na moto donc na comprendre te na kwesi eloko moko te na perdre eloko moko te sans pota kaka mo élève mo na tambolaki na ye azikaki muke azoki na loboko menga sans faute yango na yokumisa mine na prophète Konde na protection otozala na kati ya liloba Nzambe. Amel Libota. Kombo nanga mama mami na kota na Céline des bonhommes 2. Naza na témoignage sali Jean Tom Moulai. Nazalaka na mukumba moko mukumba wana ezalaka mukumba ya motongisi makasi. Na ye pa mobandisi ndenge pembe na molimo na bima na ndako na ngai avant accouchement et après accouchement nazonga lisu na ndako ya libala te. Te kati na nga na mitunaki c'est que libala eza lisusu te.
nasengai toujours nzambe apesanga makasi na koka kobokola elenge nzambe apesenga mpe force nabundanaki toyei kokóma na 4 mois nazobongama mpona ya na hôpital na Mandina un matin nazobongisa elenge nasutuki elenge aza lisusu na sexe te donc kombo oyo ebengami ke motu fa abengama motu na nzoto mwana ezalaki lisusu te donc mwana akombi kaka donc plat sexe moko se présentaki lisusu te na mituni na bobebe na ye sexe ezalaki nalatisaka mwana elamba nabongisaka ye koma na un certain temps mwana azala lisusu na sexe te na mitungisama ye makasi nakimi mbangu uti na Mandina badokter bayambinga mbangu bayambi mwana balobi non mwana oyo biso tobotisi ye tosali aptitude physique aza mwana mo jamais tokoki koabandone ye babengi yango médecine élastique esengaka $200 mais yo totiaka ngo na famille ya prophète nayebi pe te nini etindaki bandeko baloba bongo ke batiaka nga na famille ya prophète kopesa mbongo te mwana okota salle d'op tozosala opération mais ezala makasi opération wana ezala sans anesthésie nakotaki na salle d'op badokter nyonso basanganaki basimbi mwana babandi kozwa bamesure fo tozwa biso tobebisi vie ya mwana mobima vraiment nzambe azali na bolingo makasi natalisaki ye misala kaka nasalaka netonga tata kolambela basali kozika bamoto mpo nayoka epasi makasi koma mwana botamaki nazala na sans sexe naboti ye et après mwana azala na sexe te etungisanga vraiment makasi ti badokter bazwaki mwana toute la journée na Mandina bazwi bamesure baye kosala mwana opération nde mwana aye kozonga normal abimisi mpenza bomoto na ye oyo tobengi lelo abimi mpe fille na kati ya mokili lelo aza mwana zeke vraiment nakomisi nzambe makasi makambo prophète mpo ndakosalela biso vraiment eleki ya minene mpe epesa ngai esengo makasi ke un jour ndenge nabota monstre to alingaka azala nani mais grâce à prophète konde Paul Dominique apesi mwana lelo aza na sexe ya mwasi mobeti zeke Amen Libota. Amen Libota. Ngai kombo na ngai mama Zozo Amba nakotaka du bonhomme 2 naye kotémoigner monene ya nzambe oyo ya liloba nzamba prophète konde Paul Dominique oyo asalelanga kati na bomoi na ngai oyo ngai naza lelo na bomoi ngai nazalaki na voyage na bandundu na bela la vie ou la mort basalisi na minganga esimbi te toke baindigène esimbi te en tout cas ezalaki ça ne va pas lokola naza mpe na famille na bandundu te grande sœur moko amonaki ke nazongisanga na Kinshasa place Libota ezali nazongi Kinshasa eta ezalaki kaka bien te bake bhôpital badokter balobaki en tout cas eta ya mama oyo bayebisaki Libota ke bovanda na ye kaka na ngolo ya nzambe me tomoni ke mikolo ne eza lisusu mingi te abelaki depuis 2018 confinement ezwaki nga na bandundu nzela ezalaki ya pasi ndenge nazongaki na ye Kinshasa soki nalali na ndako moto aza na balabala azoyoka ndenge nga nazopema lokola ux donc kisi esimbaka te pongi nalalaka te biloko ebimanga na nzoto bambuma nzoto mobimba nalalaka na mbeli ya kopalola nalalaka na mbeli hôpital te bameminga baeglise par-ci par-là misusu bakokende kopakolanga bamafuta soki nalati bilamba ezotache libanda nabimaka te naliaka te pema nalalaka te semeki na ngai yaki alobi na nga eske okoki kokenda mema yo na eglise na biso tomeka nano komeka nzambe wana natuni eglise yango wapi alobi na ngai eglise ya liloba nalobi ndenge nga nakomi boye nakomi na suka soki kisi ya bonganga to kisi ya nini nakokende te me soki eza losambo ya nzambe emema ngai tokende amemaki ngai liboso epa basali na kati ya eglise ya de bonhomme 2 basali bayambaki ngai apesi ngai directive balobi fo amona sa grandeur prophète konde Paul Dominique totie jour na tongo tokomi na 14e tokoti namoni nanu prophète konde Paul Dominique te tovandi na libanda kovanda navandaki na kiti kaka ndenge navandaki nakomi koyoka biloko ezobima nga na nzoto partout biloko ezalaki kobima nga na matoi na mutu nakomi koluka nafungola suki balobi na nga zala na kimia loyembo oyo oyebi ata moko yembaka kobanga te
bondelaka na sa motema na bino azokoka te biloko ezobima ntina makolo balobi zala na kimia yawe aza koepere yo oyo nyonso ya mabe na kati ya lopango pamba nao namoni prophète Konde Paul Dominique te lere nakotaki na kati epai ya prophète ayambi ngai apesaki nga kaka mbote alobi ser zala na kondima yawa kosala banga te lenga te zala na kondima landela losambo matinal masa joli salongo dimanche okomona monene yawe mikolo no eza ebele okozwa kimia landela olanda jiri eza oyo ewuti epai ya nkolo nazwa Ezayi natalaka bambuma nyonso ezalaki nga na nzoto oyo nazalaki kopalola oyo nazalaki kozoka naza ta na cicatrice moko te na nzoto oyo etikala ntina elongi evimbaki ntina kingo cicatrice eza te na nzela Ezayi oyo nga namelaki lelo ndenge naza boye grâce à nzambe ya liloba nzambe ya prophète Konde Paul Dominique nzambe ya liloba na sembo nde naza lisusu lelo na bomoi boye soki nzambe wana te nga namonaka na sema na suka na nzambe na nga aza nzambe ya solo liloba eza ya nzambe ewuti likolo ebele oyo bazomona liloba kaka na miso tolanda liloba tokomona mboka na tata na lona mokolo ya suka aza nzambe elongo na bato amen amen bota nakombo nanga cercle ya sositebo nakotaka adevonome de nayotatola oyo nzambe asaleli nga na présentaki année passé me nazwaki te nayeki mpa basali na leli nayesi basali basunga nga année oyo nazwa epuis batiaki nga na losambo nayaki komikomisa na ekole moko awa me makoki ezalaki te nasalika inscription me mbongo ntango ezalaki te mama bukanaki na lokolo epuis papa mpe azalaki na voyage nayeka mpa basali na leli basali babizala na kimia nzambe osunga après dissertation mpe eyoleka baninga basala dissertation nayoka motema pasi me nzambe asungi eyokoma vendredi bana bakesala 4 jours lundi vendredi na babengi ngai bayebisi nga kombo yango ebimaki na ekole na bakode biloko nyonso ebimaki me nandimaki te nabi te nakoma non ekole nabengi basali nayesi basali ke kombo nange ebimi biloko nyonso ebimi me natikali kotanga te bayesi nga kende na ekole kobangela omo te koma na ekole nakomi mpe kuna namoni vraiment kombo nange eza bakode mpe namoni nyonso vraiment eza normal bayebisi nga namema mbongo namema lokola ya $250 me mbongo ezalaki te papa mpe azalaki na voyage mama mbongo ezalaki te nayeka mpa basali na leli nayebi basali mbongo eza te sikoyo na kosala ndeni basali baluki moye bayopesa nga $100 nake opesa mpuna na ekole balobi no mbongo eza moke falo bakisa na bio nyonso naza na oka yango batuli eske osalaki dissertation na bino asala dissertation te yo sikoyo osala dissertation te bapoint na yo oyo ebimi kuna ya dissertation oyo ewuti wa nabi te nasala dissertation te ebi mais soki osala dissertation te fanda année prochaine obandela ozwa nalina telema nakende préfet na biso abengi nga abiyaka oyoki motema mpasi na bino nayoki motema mpasi mpo natiaki na ngai lisusu espoir teke na otanga boyobenga nga boyebisi nga ke nasala 4 jours siko boyoloba esu nasala te moto atiaki bapoint kuna ya dissertation aosunga nga naozwa mpe na 4 jours epuis naozwa bapoint na ngai babi sava ozala kondima pesa mbongo na yo basala boye napesi mpe mbongo ale okoma mpe lendi naye mpe lendi nasali mardi bayesi biso fo tokota na bamakaro kuna ya centre mardi mpe naye bakomplike nga te banda senga $50 mpona makaro me nga naye nayesi bango bapesa nga makaro natala mpe bamakaro na nga eza bapesi nga mpe makaro nake mpe nasali 4 jours nyonso mpe leki na kimia naye mpe nayebisi basali ale ekomi mpe na jour ya publication mardi mpe boye toyoki ke babwaki baresultat nake mpe boye natala boye na zwi 51 yango nayokumisa monene na nzambe mpe nasengi prophète Konde merci na oyo nyonso asali na vie na ngai Zambia we hazali Loyo mbonanga
libo